ko négliger te to koma na esika wana mabeto malamu ngana telemina no wana na pesina no papa mbenza ya kozanga likambo te. Merci papa ndengo pesi biso nzela maloba biso to sepeli kaka papa na ndenge nini eke makambo nyonso ezali koleka awa batata bayebisaka biso tozala kozala pene na bango, surtout na 1989 ndenge bafandaki 5 mois awa emonani na mokolo na lelo eke ndeko bandeko na biso bafaki ndenge baye kosenga bolimisi elakisi ete makambo nyonso bapesaki bilaka na batata esi ekokani. Lokola si ekokani, Satan papa bolongola ye puissance wana bopesaka ye ya komonaka avant likambo. Pouvoir wana ndenge nini tango amoni eke tango bino bolobaki ete bana ya tata Molimo Santo ya kolo Yesu tata Nzambe ngonga na bango ekoki po ete basepela, ale Satan siko a précédé atie bakal oyo biyenga ba désordre oyo ezali ete bana na bino basepela te. Me na nzota papa mfuma longo papa dangenda kuntima olobaki yango ete certainement la victoire car c'est juste. Bande kona biso afaki basengi bolimisi solo makambo nyonso ya mabe ekoti na faki pona nini ngonga ya kosepela na bana surtout ya faki ekoki yango Satan atie mi pepe oyo ya mabe kote ezangisa bango bisengo wana faki toyebi yango malamu eke bitumba oyo papa mfumu ndongo papa dangenda kuntima abundaki poete atambusa lingomba bino bato aliboso bobundaki etumba wana esika wana abengaki bino ke ceinture ya papa esika ye nyonso azali bino bokoki kozanga te boyebi yango très bien papa Saidi papa misciple boyebi yango malamu ilaka oyo papa dangenda apesaka bino eke bino bato aliboso bokosepela ba kompani oyo alingomba ekosimbama epai na bino boyebi yango malamu yango papa dangenda bandaki kosala eke bolamu na bino ba kompani na bino direction na bino nkamba boyebi yango malamu banda 1960 wana akozwa bino boye kofanda na nkamba parfois 1 mois 2 mois nazwaka exemple eke ornement ya situation ya nkamba na ndenge nini eke mai ezala orienté et touché ba mois ya mvula et touché mai ya nkamba te terrassé banda awana mise ti na camp prof bino batu bosalaka yango boyebi likambo yango très bien à partir de 1960 ela ezala elanga moke donc à partir ya janvier boye kofanda awana nkamba kosala misala wana soki bamvula ebandi après le 6 avril bozongi Kinshasa elanga soki kaka à partir ya tango wana juillet fête ya matondo boye kofanda awa bosali misala ya nkamba. Donc à partir de 1960 boyebi likambo ngona très bien. Mais papa yepsaka binoke mikoleko ya bokofanda libela na nkamba na mbuta kiangani boyebi yango
Na 1993 voyage à liboso tosalaka na papa Mfuma Mbanza na faki Kinshasa na faki Nkamba toyebi très bien ma o mazalaka na faki Kinshasa koloba na papa Mfuma Mbanza ke na papa de angende ezalaki boye te siku tozokotambula na yo zokoniokola biso e référence esalamaka mingi na Matadi likambo wana na camion o ya Leyland ezalaka ya bino ba musicien eutaka Angola likambo wana boyebi yango très bien papa Mfuma Mbanza bukina fo buna luzolele lusala Matadi camion tangwana papa chauffeur igreja ayena Nkamba kotika biloko po azongela bino na Matadi boyebi makambo wana ezalaka wana tosengelaka bongo bulimisi makambo nyonso na pona nini faki Kinshasa toboyaki koya kofanda na Nkamba pe tolobaki na papa Mfuma Mbanza papa pale angende laki boyete yo okomi kotambusa biso boye po oniokola biso toyebi yango malamu likambo wana me nyonso wana lelo toye kosenga bolimisi na papa Simo Kimbangu Kiangani ndenga alobi tozongela te makambo na biso ekomi pene o nyonso papa misiple ndengo lobeli yango promesse ya papa de Angenda kuna na Kinkewa makambo nyini kosala makuno bo pese na micro. Merci papa conseil direct ya solo nasana lobiango papa lobaki ba compagnie ekosala na Kinkewa ba compagnie wana ndenge tomona ka ngombe abimisaka biloko ebele ba fromage ba muliki cornobif biloko ebele et puis kuna kaka na Kinkewa tokozala na ba muya ba poisson wana susu bakosala ba sardine ekosala maka kuna na Kinkewa ba koko biloko nyonso ya mike tokolonela kaka kuna. Et puis papa lobaki boye Kinkewa oyo yango ekobongisa bino ba musicien soki bolandeli makambo nga nazoloba na bino pasi na bino kosila na mukuse papa loba na psoka ndenge wana bassin biloko mingi oyo na lobaki déjà ekosala makona na Kinkewa. Merci papa Misible ngai oyo papa balobi yango nena kosala na 1989 ndenge bafandaki awa baonyonso misato na le 2 janvier 1989 wana bapapa bango nyonso misato kabine ya papa Mfuma Mbanza efungwamaki makanisi ya papa Mfuma papa Kulutu papa Kisoloke ezalaki depuis 1981 et que ngai papa Mbenza nazala directeur du cabinet ya papa Mfuma Mbanza mais likambo wana ebandaki kobangisanga makasi ayebisaki bapapa ngai qualification na ngai na ba étude na ngai eko permettre ngate nako nozala directeur du cabinet papa mukulu to ayebsinga ce n'est pas l'intelligence c'est la sagesse solo to bandaki komeka kobunda kasi na le 2 janvier 1989 wana décision eye papa Ndontoni azala directeur du cabinet papa Mfuma Mbanza ngai nazala adjoint na ye maintenant batinga en charge à économie et développement pendant 1989 wana na ndimaki musala wana papa Mfuma Mbanza aye kotika biso ngala moni ekelola nzaki nome na papa Mfuma Mbanza ngai pe musala nanga ekufi lokola papa zale susute papa Simo Kimbangu Kiangani alobi te continue na musala na yo wana papa kasi fona za suko nomination mususu parce que signature papa Mfuma Mbanza eza wana
papa Simukimba Mbyanga na kolongola signature papa Mfuma Mbanza te continue ka musala na nomination wana tiki no lenge ndaza kosala en charge économie et développement toza kosala misala wana eza kosalema sika l'État aza kolandela makambo na biso ndenge misala eza kosala mais bazoloba toujours la comme papa Mbenza nga c'est l'église ce n'est pas papa Mbenza mais l'État ndenge aza kotala makambo na ye alobi ete biso toyebi papa Mbenza yum ndeza ko entraîner misala nyonso na kati na Lingomba biso toyebi kaka yo yango nandimaki makambo nyonso wana yango boza komona ko MKB parce na obligation ya l'État il faut ezalela ndengwana pona nini ndenge toza komemela misala na biso alors ndenge naza koloba boye lelo yo na etinda ya papa Simukimba Mbyangani yango apesinga nzela na loba muke etinda papa Simukimba Mbyangani mukola mitano toyambaki mopaya moko atinda maki na l'État donc l'État amoni particulièrement moto wana akomela pai na ngai papa Mbenza tali makambo nyonso wabi totali makambo nyonso ndenge za kosalama na kati ya mboka ndenge kosalama na kati ya mboka ndenge papa Mfuma Longo papa Simukimba Mbyanga na zoloba ete kolona pe ko bokola totali pe ba réaction donc ba réalisation poza kolona pe ko bokola alors projet ya liboso oto ye nango loso elona mamingi siko pona esika nini oyo photo pesa licence loso elona mamingi alors to solola gina papa alobi chakinkewa na ba musicien donc ndenge nazoloba boye mokonzi ya DKJEP aza kuna na Kinshasa bazo kosala planiance na ministère ya agriculture ndenge nini loso ekosala mana kinkewa donc en grande quantité hectare ebele l'État alobi ete mosala bozo sala la kati ya Lingomba tata Simukimba ngo ezoko monana nanto pesi bine eloko moko te kasi tala misala ndenge epanzani yango l'État aza kopesa biso appui donc nanu eyete me eza na nzela yango asengaki mokonzi na biso ya DKJEP bakende kuna na Kinshasa na ministère de l'agriculture comme ça basala plan ndenge nini misala oyo l'État akopesa la biso maboko ekosalema alors ba étendi ya mokete alors l'État alobi ete soki totie bino confiance parce que nan topesi bino eloko te mais bino moko bozali kosala et puis de deux tomoni ke bato bazo sala na ba chantier wana ce sont des sérieux bazo comprendre en main vraiment na souci nyonso misala ndenge bino ba papa bolingeli yango tondimi kopesa bino appui donc kuna baza ko travailler ndenge baza ko travailler siko muto batindaki mikola mitano soki ngai papa Mbenza na koki ko accepter bacha usine lokola tozana bangombe ya fabrication ya ba corned beef fabrication ya ba fromage fabrication ya ba lait nandi mato bon ngai nasengaki avi ya papa alobi ndima donc ba projet eza en cours nyonso wana eza koloba ete soki toza accepter l'État na Congo balobaka okolia nyama ya kopola olia ngona nani mokonzi ya mboka donc gouvernement
azo comprendre siko en charge donc ba produit na biso nyonso fait la certifié donc c'est un certificat ndenge ba o ba ibi économie ba ibi ndenge nini ekosalama ezala ba loso ezala ba masango ezala pe biloko nyonso wana ndenge olobilango papa miscible ba sardine ba bois de conserve na ba tomate il faut esalema pona nini ba monaki eke biloko lokola ba tomate soki période na yango ekoki donc komona ba tomate zoko pola ekomi ko bwakama sikoyo conservation nango donc sikoyo il faut ba boîte chamina ba boîte donc tokozala assister na l'état banzela ezali ngai nafani nanga awa na mitinda papa simukimba ngukangani mais tozo ko utiliser bato baza sérieux mais tozo ko marcher monter toki ko changer te kambango te lokola ba papa bango nisomisa to papa ki solokele papa de alungana papa da ngena gotima baloba kete biso ba musicien to bino ba musicien bino nde bokozala en tête ya makambo nyonso wana tokoki kolongola makambo batata te mais ba mouvement mususu et la jeté qui dirigeant to yebi ndenge to sala kamisala ba main d'œuvre to banda ko utiliser ba to mususu te o to sana kata ba mouvement wana ndenge papa dangenda bana ko salela ngo ezala na plateau de bateke ezala na kunzulu ba dirigeant ba banda ko kende mwana classe na njili to yebaki ezala kinkewa ezala na mungwa ndanda ba terrain nyonso wana ba papa batika to négliger te na OP yankamba to négliger te na esika wana malamu ndenge papa de alobeli yango to utiliser sagesse parce que kozala intelligent eza na mabete po net sikoyo babisika nyonso ndenge wana eza kozala créer donc bato toza kotinda kuna oyo bayekoli na domaine wana oyekoli yango yo nde tokotinda kuna okende kosala défense osali défense wana donc théorie awa pai na biso toye kotia pratique donc makambo ndenge papa miscible lobeli yango donc na autorisation ya papa lokola si atindaki nga na signé ngai si na signaki soki to prendre makambo na biso au sérieux ane oyo ekosila te ba société wana ba usine wana ya fabrication ya ba boîte de conserve banda ba corned beef ba tomate ya ba miliki ndenge papa uti kolobelango se nyonso wana biloko wana nyonso wana ezali nde ba société oyo papa diangenda atikala ko créer na 5 mois awa na nkamba eza nyonso lié na kati na projet pioka donc courant il faut ezala malgré courant ya l'état ici ekoti déjà mais na ba instruction ba papa ezalaki pe oyo biso pe il faut ezala donc tango ebandela makambo na ngana nini na bana koloba ete tosengaki pa ya papa ye satan misu na ye ezipa makaka po ete makambo nyonso wana baprojet wana lokola ekomi na terme ya kose réaliser misu ya satan ezipa makaka donc so tozokomona ba distraction nyonso oyo ba turbulence nyonso tozokomona po satan si amonaki déjà eke bosengo bomeno ekomi pene biso papa atei biso to se tromper te biso pe ngai pe ndenge papa za kotinda nga na kozonga nsima te
donc ndenge na lobele yango mutu wana leta atindaki azalaki awa vendredi samedi na butu nde azongaki lelo déjà bazotravaille déjà ngai na tie accord lokola baprojet nyonso wana bapapa batikaki yango lokola ntango na yango si ekoki en tant que économe du chef spirituel et en charge du développement na ndimi makambo nyonso wana po ete esalama. Voilà papa likambo ndazalaki nango kobakisa nde ya mbwana. Merci Papa Mbenza. Oyo nyonso olobi wana ndenge yo olobaka nga nazali témoin na yo. Soki nga na ndimi azala témoin na ye bafungula nyonso etikalaki epa na ye. Loba na nga so na lobi lukuta. Papa okosi sina ndimaki na yango. Ngai pe esika wana la yebi malamu. Eke ndenge batata balobelaka ngai. Eke bango misato tango bakozala te. C'était le 2 décembre 1985. Yo papa Simo Kimbangu yo nde ko yinga la tata ko zonga ye nde yo nde ko bangu samba kama nyonso le ezalaki le 2 décembre 1985 tango papa Mfumu Mbanza asali accident akenda kufanda 3 mois na Kinshasa ne ko zonga na bango le bango nyonso misato awa na ndako papa Mfumu Mbanza oya moke wana de baifsila kanga makamwango. Donc le 2 décembre 1985 à minuit bango ni sumisatu baifsila kanga likambo wana me bayego yepsanga oko prononcer ngo na mokolo ya suka oyo papa Mfumu Mbanza kotika biso nde o prononcer likambo ngo yango pe salama katango papa Mfumu Mbanza na le 16 août l'an 2001 wana tango atiki biso na Kiemba to komi na Kinshasa bambuta batuna kangai papa atikali koloba nini ndina lobaka likambo ngo tango na bimisaka likambo ngo yango nde bimisaka trouble na bambuta mususu po batu mususu basusu laki wana balbi dans ce cas yo Mbenza kende na foni oyebisa papa Simo Kimbangu kyanganyete aya awa ya kozwa bokontina ye ngara lobi to sito yokanaki ayebi na ye ba misusu tango bamonaki likambo ngo mbala moko bazwi micro balobi ke banda lelo donc na le 16 août wana à 11h le 16 août l'an 2001 et tout le monde est là qui tanga ba ipsinga kena benga papa Simo Kimbangu kyanga na ya kufanda na ibonga na ya partir la Kinshasa le 16 août l'an 2001 wana nga na ye na foni na yebisi papa ndenge toyokanaki papa Simo likambo ndenge toyokanaki esalemi atuni nga esalemi liwapi na Kiemba d'accord siko ndenge bobungisi ndenge ni programme et mon ami ndenge na bimisi ba secret lo oya ko za bo continue adakitabe ngai bo konzi aw boya na nzote papa Mfumu Mbanza aw mbala moko wa misusu balobi bazwi micro banda lelo koloba eke batata leke abu pia bango nyonso bakomi ba papa likambo 26 bandaki wana yona kana bambuta le 16 août wana donc débat ezalaka ndenge wana donc o balobaka ke banda lelo akaba papa leki abu pia bango nyonso bakomi ba papa donc etumba ya 26 nde ebandelaki nde wana ebandaki na bambuta bamisusu batolobi ete non
opesa bokonzi na papa Simoki Mbangu kiangani aya awa lakini papa alobi ke awa nde bakopesela nga bokonzi na Kinshasa te nozokozela bino awa wala toyebana iluso na papa bayibisaka ngai donc biso mibale toyebanaki boyebani papa boyebani likambo wana papa biso tozalaki batémoin ntango bambuta bazwi mikro toza batémoin mpo lokola papa Simoki Mbangu kiangani nzambe na biso alingaka totanga bakombo te mbe totangi bakombo babandelaki boye batata bango nyonso basili batiki biso kasi toza bapauvre te batikeli biso bana ndenge bozomona bana nyonso ya bapapa bango 26 ndenge bazali wana baza na pouvoir ndenge moko ndenge bazali wana soki omeki odiki soki omeki na moko odiki bango nyonso baza ndenge moko biso bamusicien tosiliki togangi place tolobi oh eske mokonzi bokonza masango bino bolingo tila biso na lingomba ezalaka parce que biso toyebaki ete papa Simoki Mbangu kiangani azali mokonzi na biso lelo bino bozolesa bandimi makambo ya pamba ya buzoba ke papa nyonso tu baza na pouvoir moko mutu akokoleka bango aza te bango nyonso baza ndenge moko ya solo papa eningisaka biso na kisasa ndenge olobi mais biso bamusicien toka na position na biso bakomi kobenga biso bandoki biso tolobi nzambe azali kaka moko papa Simoki Mbangu kianga pamba te toyebaka banda ntango wana soki totali vraiment na ndenge afaki papa makambo mingi obino boyebisaka biso toyebaki ete papa Simoki Mbangu kianga yende nzambe na biso yende mtakokamba ngoma yango na papa na sikisika bongo merci tango toye na nzoto papa Mfuma Mbanza awa na nkamba akundami siko le 22 wana tofandi biso nyonso tango tofandi biso nyonso tutunani papa liloba na ye asuke zalaki nini biso nyonso totalani nga mpe nafandi na nga nie ye komona na balobiki papa Mbenza yo mutu ozalaki na dernier jour na papa Mfuma Mbanza papa de alungana atikalaki koloba nini papa atikalaki koloba eke lingomba na bango ezali ya tata mwana pe molimo mosantu elakisi ete misato bakotambusa biso papa avec toute la sagesse bakapolaki te oya kotambusa biso kombo na ye papa Simoki Mbangu kiangani oya kolandela ye oya kozala na Kinshasa mwana papa Mfuma Longo papa Dange na Kuntima papa Arma ya misato mwana papa Kisolokele oya kozala na elongo na ye papa Simoki Mbangu kiangani awa na Yerusalem kombo na ye papa Solo ngala lobaki et puis soki totali malamu audio ya suka papa Solo asalaki interview asalaki ayebaki likambwango parce tango aye kofana na biso awa tobamana kobomba mayete tobana koloba makambo nyonso ye moko pe ayebaki likambwango kasi oyo bamosusu bandeko bamonaki bongo biso tokozala banani oyo baconseiller conseiller wana du moins bisika ya conseiller wana donc on dirait ekitisi biso wana ezaka batitre baconseiller wana eza batitre mosala tata batikele biso toyebi yango malamu non ndenge wana te biso nyonso lokola
si elobamaki na Kinshasa ke biso nyonso tokomba chef spirituel normalement tozalaka kaka chef spirituel biso nyonso la premier adjoint tosalaka soki 4 jours na kati ya ndako papa alobi kuna na libanda bato bazali kozela biso tokangami awa toza kopenalize bato bosala ndenge bolingi ndenge papa Mfuma Mbanza atikala koloba biso nyonso ba chef spirituel mais to tie yo yaya liboso non faut pas dire cela et que to tie yo yaya liboso parce que batata balobaki boy c'est vrai likamwangani soki omoni yango fokolo ya mari dengenda alobi ete soki to bebisi shema oyo papa Mbenza alobi ndenge bapapa batikelaki yango ekozala na biso passe bazomelaki ya mari bazomelaki na ndenge le 26 oto wana ndenge toyaki kobima kuna ayoko totomboli ya la biso tocheye liboso donc papa ezalaki nde ndengwana mais papa Mfuma Mbanza na le 16 août wana papa Nzinga témoin na ngai moko biso kutango bokoyebisa bango soki baboyi na bango botika bango ndenge basala ndenge balingi kasi na liboso loba tobongisila yango ndenge wana te ti bakozongisa kaka ndenge biso totikali malgré yiki kokota milimo batu mingi ekobunga kasi nzambe azali kaka nzambe oyo ya bongisi yango kaka ekosalema donc baninga bisengo na biso ba compagnie l'État si atie maboko apesi biso nzela tosala makambo nyonso wana donc basardine ndenge olobeli yango bamai na biso pembeni awa eza penza na banzonzi oyo ya solo penza oyo basardine tobana kolia kala ekokolia sardine oyoki penza gu ya sardine ezali toko élever yango donc ozo komona eke ba état oyo kozala kinkewa na ba koko ba déchet ya koko wana tango bazo sala sucre ba déchet ya koko wana to sali ba état tozo kopesa bambisi wana ba sardine nde balingaka nde kolia biloko mingi wana dotawo omona ke sardine mafuta donc mafuta oyo ya fabriqué te kasi oyo penza ya solo oyo uti na déchet ya koko donc makambo eza penza na nzela papa ndenge ka tosengi Satan zipa yeka kamisu misala na yo esalama azwa échec biso papa ngenda si alobelaki yango certainement la victoire est certaine par la cause est juste donc papa bana na yo mingi oyo bazokende na loyenge na influence ndenge toza kosenga bolimsi papa zongisa bana na yo po bakolobaka na Kikongo papa soka za kote ya biso butu moye ata bakamo nyonso za koleka boye kasi papa azongi na esikete mwana fioti boye kensuki tumbo na kikwenda ko bambuta papa za kote ya biso bambuta ndenge toza kolanda papa soki toza kolanda na biso na disuku nchaluka ya tokoyoka pasi biso bambuta donc soki bana bayoki te biso bambuta donc esika papa ngenda alobelaki likambo ya influence ke ba dirigeant ba mouvement bana mingi bazoko benga bazoko beba na kati na ba mouvement biso bambuta toza ko bafouer autorité atata mokonjabule papa semo kimbaki ngani tango ko pesa biso likambo biso
toke koloba na mouvement enfin papa alobi bwakasi tosala ni tosala kaka donc on a confiance na tata mokonzi abulete eza boye te biso bato liboso mpe kowelela bokonzi tozala au-dessus biso bato liboso tozo kowelela bokonzi nazala motambulisi nga nazala wana po ete bamouvement bajeune babanda koyokela ngai me nzoka nde oza kobebisa donc bato mingi wa ndenge wana oyo bazali ke oyo papa aponi te yango papa alobi ete aboyi na ye politique na kati na Lingomba tocomprendre esika ona papa nga na silisi nanga na telemi nanga komba tata mwana pe tata molimo sana. Merci papa Mbenza nga nalobaki naza témoin na yo tango bapapa bango misato bazwa koloba na yo makambo nga nazalaki koyoka na ndenge bapesaki basimbisaki yo fungola bafungola yango ezali kaka be eza te papa bafungola yango ezali bafungola ezali koloba bajeune oye parce que compagnie tango ebengami compagnie eloko ya liboso déplacement mituka eza boye eza pesa ndenge wana mituka ezali mais likambo moko kaka biso bajeune mituka ezali oyo papa aza kotuka nga po tata oyo ayaki alobi nanga dans un premier temps faut solliciter na ba société oyo makasi oyo baza na mituka ya malamu comme ça tango tokozwa mituka wana etiela biso kokoso te bo tata wana atunaki ngai bon na misala nyonso wana on peut avoir à peu près combien de véhicules, des grands véhicules, des petits véhicules, des tracteurs, tout consort là. Bon, na pesa qui na nous liste on a la pesa qui. Bon, nous autres la nanu ndenge to tambolela. To tala na ndenge to tambolela. Pour ce que to tchebele biso pe to kozala kamona soki ebele eza wana oyo ata ekufi tozwi mosusu po na kamonyo sona papa to foto zapeda garage na biso moko ezali mais siko il faut ekoma na niveau mosusu oyo ekokoma pe na niveau mosusu déjà si to pona l'accès qui se place de kotia garage wana bato pe motema malamu o baza bakimbangiste balinga pesa appui baza na matériel nyonso wana bazali bazo ko solliciter ngai mais tozo ko tala nanu o mitema ya kokita o bako sala na bisika wana faki oye yo ndenge tozo ko senga bolimi si papa si a pardonner biso mitema na biso ekita po ndenge papa ofungoli nzela ba papa ndenge balobelaki yango ekozela kaka na nkamba te na bisika ba centre nyonso donc awa na RDC na ba province nyonso eza la peine Angola eta ndenge moko eza la peine Congo Brazzaville ndenge ofongolaki na Kunzulu ekoza la pe ndenge moko net kuna na Kunzulu ekomi na ba branche mosusu ba Koingonda bolobaka yango papa kuna na Nkai pe na Ngobana bisika nyonso wana mais biso ba musicien soki toza sérieux bisika nyonso wana nde tango ekofongwama po batu siko neti na Kunzulu kuna même awa na nkamba batu posa na bango basomba ka biloko nyonso wana kosomba bakopesa mbongo so bapesi mbongo wana tokosala nango nini continuité ya musala na biso pe basali kuna pe kaka tobanda kobika Lingomba pe akobikila kaka wana na musala
na oyo pe bambuta ya lingomba banda kokanisela biso kaka wana ya kolia ekozanga te mwa savon pe kosokola bilamba ekozanga te mais na musala na production wana po bato ntango baza kosomba to sikoyo eza liseki te production na biso ekomi sikoyo industriel na ndenge ekomi industriel ntango nalobi eke leta ndenge aza kokompagne biso batimbre ekozala donc elakisi ete biloko na biso tozo kosala ekokende ekotambula na mokili mobimba ndenge Papa Diangenda alobelaka yango na 1983 kuna na Kunzulu. Donc biloko nyonso wana ekotambula na mokili mobimba na mokili wana bakozango ofele teme bakosomba kosomba nani mvwama esi a créé les biso société a créé te Papa Diangenda atikala ki créé bozo aka parole ya Papa Diangenda 1983 kuna na Kunzulu la Brasa yango ne Papa Simoki Mbangani aza kotia en vulgaire sikoye mais Satan awa moni bisengo nyonso wana ke ekomi pene tala ndenge atie mobulu ko bebe sa réputation ya Papa Simoki Mbangani na famille sainte nyonso biso bato tia mobulu oyo ngonga oyo eza ngonga ya bolimsi tozana bilembo na bango tobongisa bilembo na biso te wana bapapa bachaki biso wana iloba nango Papa Saidi nzembo eyembamaka na 1956 tango wana Papa Diangenda azozwa pouvoir tata simbini ne dimbu simbini na ki watambula Satana lukufi kenena mudimbu ki watambula donc Papa Saidi nzembo wana novinini Tata simbini ne dimbu simbini na kiwatambula Satana lukufike na mudimbu kyokyo kiwatambula kumbanza mpaka velera kundidimbu simbini na kyo vodimbu kya kuwa vidisa kyo kundikuna kotako kumbanza mpaya velela kundidimbu simbini na kyo vodimbu kya kuwa vidisa kyo kundikuna kotako ngalingale lobinini na kombo ya tata mwa pe Molimo Santo na lingale li koloba tata simba elembo na yo simba elembo oyo oso ozwa pamba te Satan atelemi pene pona kolongola elembo na yo soki obungisi yango na mboka wana bilaka okokota te na mukuse nzembo elobi bongo na kombo tata mwa pe Molimo Santo amen elembo oyo bapesi biso sikoyo bakompani yango oyo soki yo elembo eza te moyo okota na kompani ezali te donc mbanza mpa ya velela wango eza wapi nkamba Yerusalemi soki obungisi elembo oyo ya nkamba moyo okota na société wana ezali te papa te obuki mibeko ya nkamba Yerusalemi tata Simoki Mbangani azali nzambe ya mawa alobi te pardon oyo bato nyonso tosalaki mbeba alilisi biso tozonga na kati na lingomba mpona nini aza koprepare biso likambo oyo eza boye te eza boye
ngana bimisi yango l'état aza kolanda lobi ndenge mokonzi mboka kuna na Brazza alobelaki yango ete c'est l'exemple à suivre awa pe epai na biso moma na likambo po biso makambo na biso elalaka ndenge papa balobelaki yango Brazza ezali nini ebandeli makambo ya kitoko mingi olobaka pono mokonzi na biso kuna kikoloba na plan spirituel na biso makambo nyonso ebandaka na Brazza siko RDC sikoyo azwi alobetilo mama ya likambo basi bolima ngegani fongolesa bakompani na yo sala boye appui ezali donc ezali fuite d'information te kasi tata oyo alingaka bana na ye akolobaka ete botika mobulu tala makambo kitoko yango nazosalela bino me soki bosali mobulu mwaye bomona bomengo wana ekozala te ye papa simoki mbangiana nayebalela mosala na ye azwi na biso lisese ya bana misato eke lolenge yango oyo kasi bokende kofongola kaka na ndako malgré mibale wana ya liboso bafongolaka na nzela kasi papa aza koreprendre kaka likambo yango na Jacob na Esau salela leki sima yo okorekipere donc tozosalela Jacob ngonga Esau ekokaka te bango baza na mwa kanda kosala nini bamateriel nyonso wana bayebi mpe kosalela yango te tikaka tobe bamateriel yango biloko kitoko nde ezali nde awa yango papa asali alobi ete biloko na biso nyonso ezala bio boya bio wana yango mpe leta atie maboko na likambo pone toza koloba basardine ya kala soki olie yango moni kutu mpe biso ya mboka soki olie sardine okosokola monoko te epe ete solo wana etikalaka na baninga eke olie sare surtout corne bif na maboko okosokola te me ya lelo te yango sikoyo ye moko koleta na monde entier bamoni eke bazongisa makambo nyonso wana na nani na tata Simoki Mbangu zuwa ezali kaka mpona nini na tata Simoki Mbangu dianga miye moto atanga na ye te eza boye te kasi nzambe abongisi na yango ndenge wana yoko bafuma mbanza alobaki ke mai ya mokili mobimba ekauki etikalika mai nini tunungu sikoyo tunungu ebya okomela te okokufa okomela te okomela te faki oye makambo nyonso yebimi mpona biso faki donc na oyo tozali na oyo toza na mokili mobimba donc na oyo osi tobebisi tose repentir kaka toyoka soni te tozonga sur le rail makambo sika mosusu ezali te awa kaka na nkamba nzota papa Simoki Mbangu yango papa aza korepete chose na biso awa na nkamba papa Simoki Mbangu azali awa mama Mwelu azali awa bamvala misato baza pe wapi esika mosusu te donc toza koteye na papa bafongola si na ndimaki ete eza pai na ngai bafongola nyonso me tobanda kobimisa ngo malembe na bana ya botosi ngai ata nazwi na ngai ete natika nanu mpo nayebi eke nasuka nga mpe nakozangela te me naza kopesa nanu malembe makasi kaka papa na mabondeli bosimba biso po ete makambo nyonso oyo bapapa batikaki elongana ekokana
na yo papa simo kimbangu kyanga na periode na yo posebungisa makindengo anaki bana yikono bameke maso oyo makambo mosusu tango yemoko tata akoya siko tata ayete asa makasi kaka na mabonde li papa biso makasi kaka na mabonde li pote lelo yo soki ezali kokokana makambo nyonso oyo nazuwa te me foto sepela parce que surtout papa diangenda atikaki kolobela yango papa kuruto alobi ete na ntango wana soki ekoki koseka na biso miloko kosala nini okofasuka o makambo nyonso wana soki ekokani mabe to malamu sa malamu papa balobelaki yango bongo biso batémoin tozalaki esika bapapa balobelaki oyo témoin soki aza kobomba makambo esiko wana teme wana ya malamu donc ya zuwa témoin ya zuwa biso toza batémoin ya zuwa te ya solo ndenge bapapa batikelaki biso ndenge ye moko papa alobi ete ye abanda kozala témoin na makambo na ngai nyonso mokolo mosusu ye aza kuna na chikapa ngai natungisaka bapapa awa mpo nazwaka promese pa bapapa ya kosala eke soki nazwi diplôme d'état wana nde ye moko papa yangendako ntima kotindanga na États-Unis makambo mosusu mpona nini atindala otindanga na États-Unis nakobimisa yango te wana secret na ngai alors maintenant tant on a vu diplôme d'état pour ça nasalaka 3 fois nazwi te nazobenga mazobaka boye mingi mpe bazosala basala bango na diplôme d'état te na fandi na ngai na 81 wana baye kotungisa ngai eke no fo kaka ozongela classe ozwa diplôme d'état bon ntango nazwi mokanda papa liange nakomelaki ngai eke soki nazwi ka diplôme d'état le même jour nakende kolakisa yango bongo nde akotindanga na États-Unis mokanda wana ti sikoyo naza nango ti ntango namoni ke nazwi est tombé juste après l'inauguration à Temple, donc le 6 avril, na octobre, tant que tcha libanga na kwa mentinu Alexis papa mfumalongo mukanda komela kinga bala mwa tout donc ça signifie que tu as réussi oui papa j'ai réussi voilà le journal donc comme promesse bapesaka ye na papa kuruta kolata costume na papa mfumalongo atalibe bon on va en discuter nayoka papa kuruta bengi ngai makamuni ko papa lega mais naki ko l'accès journal ici na qui faut la que des États-Unis a dit non yo classe na yo awa na nkamba mais awa université zate papa bakela bango ngasi ko tungisa kinga makasi papa bakosinga bendenge nini au contraire sikoyo oh non soigner malamu bilanga nyonso ya loso na bakafe ya mpango kuna mais l'agronomie il faut que j'aille apprendre ailleurs pour le pratiquer ici sur place en Kamba il faut que nous sala ba étude on a ko pratiquer na tulisaki solo papa surtout papa mfumandongo à partir à lettre wana sikoyo natala un jour 23 heures mutu ayeko gratter na porte nasolala na ndako papa rigena wana ya papa mfumambanza natala papa simokimba mbyangani yo 23 heures bimeli wapi papa na uchichika papa batindi ngai papa batindi na ndenge ni likambo nini no yo ozo kotungisa papa okende kaka na université mais
bayebisi nga na koyebisa yo ke yo si otangaki osilisaki. Oh, otangaki nasilisaki na ndenge nini? Awa natangeli wapi? Awa kaka na nkamba. Oh, kaka papa, mi papa, papa, grand frère. Makamuni tango papa siros. Makamuni zo no. Ngai esko mona kanga tango. Na uti musala kuna na chika fala tango na zo sala pa ya kusita wa misi Angelo. Yango batindi ngatika kotongosa bango yo classe na yo si okotaki na université so silesaki. Obi awa université ezate basali eza wapi na kino na ngombe kinsuka na basali. Papa yebizinga ike tala suko za na mausolée. Temple entre temple na mausolée. Banda kumi bale oyo abasirve bacha liboso wana. Donc yo ba salle de classe na yo banda kumi ba. Ouais non. Donc kaka lelo na yo bimisa ba secret ya bo. Oh, mais wana za ba sirve ya o ba kengela ka mausolée. Na ndesi comme salle d'auditoire ndenge nini ko bi. Donc musala na yo nde ya mwana donc na salle wana nde o apprendre. Ah. Yango la amélioration à mausolée solo e monana kike baba ndako wala elonga ngalo la na ebe kikono na ngai kutu embellir ngo lisusu eza wana. Pied gauche, pied gauche, pied gauche. Ah, la ibandeli ibano kozala ba pied gauche mi bale faut ba fada ka toute la journée wana sikoyo et comment dans salle auditoire université agronomie wana tawo pela yokindo wana na papa bona kitinanga tongo ayo ko mona papa ona zongi nanga oh tunyo makambo yo yele kike ko longola makambo nanga ya kemsu États-Unis te bon panda petango wana na yokilaka papa na fanda na yokila papa na fanda ya una mipesi na misala po papa kulu yipsa kinga audike oyo yokela si okoti na agronomie. Les grands professeurs de l'université vont venir vous voir ici. Yango toza komona sikoyo ba grand professeur wana bazoya bazoya kotala modèle na biso ya kolona pe kobokola. Donc bazali koya mais papa hotel suba ba yepe kaka wana domaine na papa Mbenza bokende. Oh siko tango bakoya pa na ngai tango tokosolola est-ce que vous avez fait l'université? L'université n'a la salango aona nankam. Mais beaucoup de choses que nous apprenons dans la théorie, en pratique, on ne les voit plus. Mais on est venu le voir ici en Kamba chez vous ici. Comment avec les grands agronomes, tous trois, donc c'est papa qui se recule, papa Dialunga et papa Dangena Gontima. Kosala été, papa Dialunga n'a rien à l'obéité. Ba savane nyonso eza pembeni ya nkamba to rendre yango en forêt. Donc tolona banjete yango tozomona opération oyo papa lui asalisaka ya kolona pe kobokola mingi ba inspecteur tango bayaki na fête oyo utiko le kaya décembre na faire visiter bango ndenge toloni déjà na nkamba reboisement oyo tozo komona bamukambo mosusu tozosenga kaka 1000 francs tozo kopesa te mais nzoka ndi ezokosala mosala ezali recommandation ya bapapa banjete nyonso tozali kolona bagrand professeur bazoya komona yango awa oyo bamosusu batanga kaka na théorie mais la pratique bayebi yango te ndenge nini ezali mais awa toza kolona déjà makambo nyonso wana ezali na recommandation ya bapapa ndenge mpe papa aza koencourage biso
ngapa fana nakolema boye papa Mbenza te musala na ya kolala te tongo agronome esi atelemi donc o combiner nyos na mabondele na kolana na kobokola soki pongi lekani na ba 5 heures wana ngonga na bisote donc 4 heures déjà debout 3 heures déjà debout donc tout ça qu'on mettre en pratique de comme papa batikela ki biso donc papa mokonjabule papa simoki mba ngangani aza ko encourager biso voilà papa mamingi mbudu muni kanti zo ngeye zololo ya bula kama wonse zanda mana moi to bo bezalite ba fongola wana bapesaki ilingo lo baboye ba centre nyonso zo ko fongola partout mokozi na biloko wana nyonso yebeyete soki bofongoli centre soki bofongoli nini bokoya na nkamba ye ayoka ye akopesa toli ndenge nini tokomemela yango pamba te biso totosaka leta lisese oyo ye alobi ozwi nyama ya kopola okoli yango na nani leta fo yebake eloko naliaki eza nango ya kopola soki baye kotuna leta nayebi makambo wana wi ezalaki ya kopola ye obiki kuna mboka soki osali nyama na yo solo lenge kotambola okomona bato baye pesanga mpe ndambo nalia ezalaka bi ezalaka te yango lisese wana oyo yalobi bakorne bif soki ole yango sokola maboko te sokola maboko na yo soki osokoli te lero kolala mpese ye kolia misapi pesa liala misapi te omona manzaka ekomi mpasi nini oyo mpese oliaki corne bif maboko sokolaki te yango wana nyonso tolobi awa tike ete ntango oyo ezali ya bolimsi batemo ya likolo na batemo ya se tika toyoka toyamba bolimsi na bango na kombo misato na kombo ya tata mwana tata molimo santo okomba tata ya mwana mpe nzambe tata molimo santo nzambe na biso tozongiseli matoni mingi na mayemanso oyebisi biso parole ya sagesse papa tosenga nzela epa na yo liloba tongo bepa bamusicien bana na yo totonda maloba ya nzambe na biso okombo tata ya mwana mpe tata molimo santo okombo tata ya mwana tata molimo santo tobondela na kombo tata mwana mpe tata molimo santo bobatelaki biso na butu bobatela mpe biso na mokolo ya lelo na mikolo ezali koya ya solo ntango tozali ntango ya bolimisi kuna na likolo bolimisi ezalaka te to kuna na bawei kuna mpe bolingo mibeko misala ezalaka te tosalelaka yango ntango tozali bomoi tobungaki nzela biso tolobi mwana ta pakoli potopoto tata lati pembe mwana azwi direction ya tata na ye tata koyamba kaka mwana biso tobebisaki tozali mpe kobebisa yango toye tosengi bolimisi yango tolobi batemo ya likolo batemo ya se boyamba bolimisi na biso bolata biso tozongela lisusu te tozosenga nde bolamu eya kimia mpe ya mokili mobimba tozali kosenga
mibu eleki toniokami bitumba kufa maladi nzala ya 2025 na banezoya ezala ya mapamboli pasi esila kimeye na kati na biso bato tosalela bino na solo na komba tata mwana pe tata molimo santo amen. Allez, photo bosengaki. Okay, go. Ya solo bandeko balandi bazali kolanda biso na eleke tosepeli lisusu kozongela bino pamba te tozalaki bongo koyoka maloba ya bule oyo ebimi na monoko na ye moko tata Simon Kimbangu Kiangani mpe papa conseiller na biso papa Mbenza boyeba ete maloba ya motuya ebimi bongo na monoko ya bapapa na biso pona likambo etali bongo bolimbisi ya bandeko na biso bamusicien ya mokolo ya lelo bauti bongo na Kinshasa bango bamibengi ete bazali ba musicien Fakimar ndenge tokoki koloba nde boyeba ete tata na biso tata Simon Kimbangu Kiangani mokonzi oyamba kimbangiste na mai nyonso basosolisi biso boyeba ete bilaka bipesamelaka bandeko na biso bamusicien mpe boyeba ete moyini azali kaka penepene mpona koluka kobungisa bango makanisi mpe koya na makambo ya ndenge na ndenge mpe ya pambapamba kokotisa bongo mobulu bitumba kati na yamba kimbangiste mpe ete bilaka tata Diangenda Kuntima apesaki bango bakoka komona yango te na yango mokolo ya lelo basosoli ete maimana malekaki mazali kaka makanisi ya mabe ya moyini na ntina ete bango bakoka bongo kopanzana kasi boyeba ete mokolo mwa lelo lokola bandeko na biso basili koya liboso ya banzambe na biso mpona kolakisa ete mabe bango basalaki balingaki babunga nzela bazongi kaka na se ya makolo ya batata na biso mpo bango bazali banzambe nzambe tata Simon Kimbangu Kiangani andimi bolimbisi na bango na pepe yango wana elakisi ete sika ndeko tata mama ozali kolanda biso yeba ete bilaka epesamelaka mpenza mingi na bandeko na biso na kinkewa mpona oyo etali bongo kolona mpe kobokola mpe makambo mingi ekosalama kuna maike mpenza mpe totali bongo toyoki lokola ebimi na monoko ya tata na biso mpe mituna etunamaki balakaki bango na oyo etali bongo mboka kinkewa yango wana bandeko bayoki na mokuse mpe na sosolisi mwa moke nde natiki elobe na nga na mama na nga Isakarine mpo ete asosolisa bino na kituba Wikibuna mpanga mwana Manarite na kupela ina kila kumutila beto na bwana nkamba ilusilimu ya mpa kilumbu ya kiese kilumbu ya ngemba wali mpagi na beto bapangi ni budi mpungi ya faki kuna na bwana mfumu Kinshasa buku saka na tuwala ya papa Simon Kimbangu sami na kulomba ndolula ya masumu na bao nde bome katuka kulomba ya mpe papa mekulolula bo na ina kisunga nzinga ya kiese mpila banke na kumona na bizuzi papa Simon Kimbangu Kiangani mfumu alongwa mfumu ya jibondo nzambi ya beto yandi na kena kupenda malembe sami na kubaka bizuzi yina tavanda kidimbo ya kusonga ti bovandaka kifulu mosi na bana ina kusalomba ndolula na kimputu betu medinga yobo kanga foto papa Simon Kimbangu Kiangani na papa mfumu ambanza bome jungama na bampangi na beto mibudi mpungi ya faki ya Kinshasa mpigome vukana na faki yai ya bwana nkamba iluseni ya mpa kuvesana kufingama nsambo na bampangi na beto ya faki ya Kinshasa na kutubati mpaka papa Diangenda kuvandaka bobingamaka faki ya bamama
mebubu ya papa Kimbangu metuba mploya mekuma kuvanda na bwana Nkamba Fakim mama mekuma na bwana Nkamba yote ndakabo na kulimaima na makambu ya mingi mebubu ya bumelulula masumu na bao kutuba ti bota vutukila diaka mbi na ve mpapa fuma mbanza kena kusonga boto mambo ya kukuna kusasa sambu papa jangenda kuntima kusomaka bampangi na betu mibugi mpungi na kubanda kutunga dibundu yai bo kuvandaka na yanji bo tambulaka na yanji bo nyokamaka na yanji kuna ya pesa ba unsiluluti na bilungu ke kuisa kana ba kompani kukanguka beno moshi tavanda bantu ajisi ya ba kompani ya wina na kumona ti na kambango mekuma pene satana mekulosa na kambu yambi na kimvuka ina bubu yai bo melomba ndolula mpu papa mekululula bao tala kiesi ya papa malembe yake na kuvutuka na kifumu na yanzi na kiti ya kifumu sabu na kupesa diaka kiese na bampangi na beto ina mekulomba ndolula yanzi na kena kukota nanzo ya kisalu na yanzi bampangi ya luzulu papa Simu Kimbangu kiangani ke tata ya zola tata ya mawa tata ya nkenda yake zola vebe tuvila kimakulu ya wina yake na kululula beto masumu na beto ntango nyonso beto mpi betu vanda mayele na bambi na nyonso betu kena kusali na nzambi ya beto betu kuisaka ntango nyonso kulomba ndolula na makambu metala kukuna mpe kusansa kuna na bwana Kinkewa papa kusongaka bo mambo nyingi na tasalama na bwana Kinkewa mpe bibundu ya mvimba betu nyonso kudipesa na kukuna kusansa sambu kusepela na betu tavanda kaka kuna na kati ya bisalu ina mamari batondi mingi mama Izakarim na kanisi bayebola ndi bongo na ukota ya kituba mimi na biso si bongo soso sabon kaka